Restez informés sur la proximité et dans le monde avec la radio et télévision de l'information. RTLJ vous informe sur votre milieu chaque jour, langue nationale. Lingala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Kole mbote na ba polier, ba FARDC, ba JIR, ba PCR. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbote na bino ba morena ba moreze ya magazine information lingala facile yoka lokole mbote na ba polier ba FARDC ba JIR ba PCR ba commando ba chofatu ya ville ya Lubumbashi to bozante ba motar nyos ya ville ya Lubumbashi menge na arrêt dispensaire bopona RTL Joa chaîne ya Gayar chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de l'air leader les politiciens compétents infatigables na mokuse PCI. Deux fois le monde le gouvernement ya RDC ba yibongo ko bengana porte-parole ya Monesco na kombo ya Mathias Gilman azali susu na biso te na kati ya RDC mingi pona nini pona makambo gene ko loba na RFI alobi ete bango bazali bongo na armée ya makasi te to pe ba moyen militaire te ya makasi pona ko bengana ba rebelle ya M23 et puis abakisa biso alobi ete esengena ba soda na biso ya FARDC ba ete ezali bongo feti te ezali bitumba babunda bo elongo bani pona ko défendre intérêt ya mboka na bango. Bien aimé dans le Seigneur Tubakanyange Bandeko Babolingo gouvernement ya République démocratique du Congo expulsé tope e bengani porte-parole ya Monesco na kombo ya Mathias Gilman cause ya masolo yango ezali mingi pona interview oyo asalaki na RFI alobaki ete Monesco ezali bongo na ba moyen militaire te pona kobengana bandeko ya M23 na est ya RDC. Et puis abakisaki lisusu alobaki ete ba FARDC ba ete bazali bongo na feti te e sengen na bango babunda bo elongo bani pona kolakisa ete bazali bongo mapinga ya enkolo yango asengi na bango ba ko remplir mission na bango na mopanzi ya este. Ministre ya RDC aloba te poizo à zéro. Si la MONUSCO estime qu'elle n'est pas en mesure de remplir ses missions, c'est son droit. Mais le clamer sur la place publique, il faut reconnaître que c'est maladroit. Et aller jusqu'à dire que les FARDC ne sont pas en fait, c'est ça le fond, en position, en capacité de remplir leur mission, il faut reconnaître que c'est gravissime. Selon Bandeko Kinshasa la capitale balobi ete malgré porte-parole wana babengani eza kosenga vraiment na bandeko to batala kimia parce que selon bango balobi ete lokola babimisi porte-parole et ko apaiser moi muke situation na Kinshasa la capitale parce que masolo ya anti-Monesco et ça déjà 2 semaines na ba est ya mboka na biso RDC na ba ville belé parce que makambongo ememi mingi liwa ya 4 casques bleus 28 civils yango bandeko société civile balobi ete esengelaki na bandeko ya Bukavu na Sud Kivu Mobimba baye baboko garder na système ya province morte depuis mokolo ya mercredi et puis ezalaki bongo respecter ville ezalaki bongo kimia province Mobimba evandaki na ndenge ya ngwe kasi balobi pe lisusu boye malgré expulsion wana ya ndeko Mathias Gilman ezali solution te esengeli pe bandeko ya Monesco ba quitter RDC. Son expulsion ne remplace pas la demande de départ de la MONUSCO du Congo. On ne peut pas nous expliquer pourquoi un groupe armé puisse être plus fort que les Nations Unies réunies ensemble au sein de la MONUSCO. Ce n'est pas possible. Et qu'on dise que la MONUSCO n'a pas assez de force pour combattre un groupe armé. C'est inexplicable et c'est même complice. MONUSCO ezali bongo na RDC depuis 1999. Kasi baeba boko déployer moi 14 000 militaires na ba ville ya ndenge na ndenge na est ya RDC matile lo obitumba eza aussi la kaka te quelle lecture. Masolo ya service national tope masolo ya kanya makase César koinda na mopanzi ya Kolwezi na Lualaba kote kuna balobi ete e kangeli bazokanga population bandeko mingi bazako supporter yango te mopesa pasi na motema ba moni bazako kanga même ba mineur na mopanzi ya Lualaba. Bien aimé dans le Seigneur Diatabao.
masolo ya service national oya centre musée Laurent Désiré Kabila na province ya Olomami phénomène nango toujours ya enrôlement ezali ko continuer babengi yango Kanyama KCC kasi boye baete na province ya Lualaba ville ya Kolwezi. Premier groupe ezalaki bongo na 192 déléguants o bakendaki bongo na mopanzi wana ya mibale babe ko enrôler 197 jeunes na basi na katimini kasi activité yango esalamaki mingi na ministère provincial ya intérieur ya Lualaba. Yango wana population baza ko déplorer mingi système baza ko kangela bango balobi ete wana vraiment ekomi eloko mususu baza ko mema bango na ndenge ya makasi ezopesa pasi komona na bana ya mike baza ko kanga bango population baloba te po bazwa zéro. Batoteta bawezi kuenda mwe batoto bana na bazazi bana batoto mpaka hivi kasi gouverneur ya province ya Lualaba alobi ete babanga te na ndenge ya mabete me baza kosunga bango po ete misusu bakoma bongo ba gouverneur misusu bakoma bongo na mpozali koya ba généraux toza kokamwa ba généraux bakokoma ndenge nini na masolo ya service national ya Kanyama KCC ye moko pasanga ya maloba te aliaki lisango. Parmi ces enfants, c'est par manque seulement de moyens pour aller faire les études. Ils se sont retrouvés sur la rue et devenus, comme nous les appelons, des délinquants. Mais ce sont des enfants que nous pouvons récupérer. Je suis venu les prodiguer les conseils pour leur dire, nous ne les envoyons pas en enfer, nous les envoyons au service national pour le bien-être pour eux-mêmes et pour toute la République. Nous sommes en train de former ceux-là qui peuvent nous remplacer demain. Parmi ces enfants, il y en aura qui vont devenir des gouverneurs, il y en aura qui peuvent devenir des généraux. Vous avez vous-même entendu, un a dit je vais devenir comme les généraux. Selon Bafouti misusu balobi ete bazokanga bana mike wana te bazako kenda bango mingi na orphelinat moko gouverneur ya province ya Lualaba asalaki mpona kokadre bana mike mais est-ce que okangela wana bamama na bango bazali kolela basengaki permission po bazwa bana na bango mpona kozwa bana ya mike boye il faut utiliser mambila des places ya kopesa pasi ya mwana na mboko tokomona mingi tokoka toka simotema ezalaka Gayar Bijika Twikisha na province na biso ya Okatanga mingi na ville ya Lubumbashi problème ezali makasi pona likambo tali bongo ba incendie o no seza ko sala malakati ya mboka na biso mutu kantie incendie za ko mona na te mingi pe e akaka na retard net na avenue Kapele tozabona arrêt dispensaire soki sauvetage te ya ba voisin a tozolo ba amenda kwa tutu eziki mezana dépôt moko place wana bateka bon walo esaka biloko mais likambo ya pasi moto sike utaki ebanité et tumbe ba biloko mwa mingi na kati même soupe ba sauvaki yango bien aimé dans le Seigneur diataba RDC mboka elaka tolobaka na mboko tokomona ya mingi tokoka troka simotema ezala monene incendie moko ya Gayar esalamaki na avenue Kapele tozamona arrêt dispensaire quartier Gambela de commune ya Lubumbashi ndenge balobaka toujours moto ebandaka na yango malembe tindenge komata mais pona solution nde epesaka pasi bandeko bazalaki na quartier babundi na effort na bango bameki koboma moto wana mais cause ya incendie ti sikoyo eza koyebana te yango wana population elelaki balobi ete soki le bâtonnier Jean-Claude Moyambo Kiasa azalaki pembeni ya batenge ezala pasi nde mai ya lopango na ye na maître Christian Manzango asimbaki tiyo nde esalaki ete moto wana esila baloba te mpo bazwa zéro. Vraiment, il y a une incendie de ce point ici, mais ce que nous déplorons, c'est que les services qui devraient intervenir est venu en retard vraiment, on ne s'attendait pas vraiment. On n'a pas une organisation dans ce pays. Il y a une incendie, c'est après une heure du temps. Depuis une heure du temps, on est jeté ici depuis une heure du temps. Moto kantie sandi et akaka na retard comme d'habitude kokoma bakoma ki population eboya ki ba ba bonko boka mai parce que moto déjà évident ki nango mais malgré wana mutu makasi kaka ba sofa kaka mai pona soni
esila te. Ndenge balobaka soni ya moto o akoyi na velo, il faut mataka na velo na ye a pedale akende. Ah mboka oyo Lubumbashi tozana mingi ya kosala sisi. Na quartier Congo commune ya Rwashi problème ya mai eza kopesa pasi ba population baza kolela basengi na ba autorité basunga bango ata na ba puits forêt kosala mwa kitoko pona kosunga ete mai kota mopanzi wana. Bien-aimé dans le Seigneur tubakaniange. Na quartier Congo de tozabongo na commune ya Rwashi population ezali kolela likambo ya mai autrement dit Limberjack koto batila bango de puits forêt koto mais depuis ekufa baza bongo incapable ya kobongisa yango bakoma koselaka mai ya Kishima to pe Kishimpo nde solution ya masolo koto na commune ya Rwashi. Kasi mama moko alobi na motema malamu na ye lopango na ezali disponible oyo alingi koya kotiela bango puis ata mpona kosunga population ya quartier Congo de Tulika. Sisi mu quartier yetu mai hakuna. Mai iko kiloko hata tunachimba mabishima mai haitoki. Tunalomba kwa autorite batusaidie kwa msa batutilia hata masterne batuchimbulie kwa msa tupate mai yenye naweza kutusaidia tuanze kupata kwa urahisi. Tema tafuta kwa muntu akwateke kusema mimi kuna mpango yangu hata kama declare kuweka hata mpango yangu nitachika mekizuri tupate mai. Mateso ya mai tunateswa mai sana humu mkartie yetu ya Kongo. Tunateswa mai sana. Mai tunaanza kuhangaika bidon paka sanfra utaweza kuikala siku nyingine unashinda na sanfra yenyewe ile paka hivi tunajunguluka na tumango mu mikono paka hivi tunatafuta ile sanfra ukienda hata na krishi ndio ya kulomba mai batakuima tunateswa sana mai humu Kongo na ba liberaliser makambo ya mai mais changement ezali kaka te ngona bande kwa régie bosala musala boy longo bani parce que Lubumbashi eza tellement gaillard bisika mususu na bokomi te sia totikalaka na quartier Congo tozabona na commune ya Rwashi kote kuna population zali kolela pona kimotali bongo tiliki to pe likambo ya courant parce que bazaka na cabine moko o batela bango depuis 2015 na ba poto ezali mais pona relancer courant kote kuna et comment nango pasi makasi. Bien-aimé dans le Seigneur diatabao kozanga courant epesaka insécurité na ba quartier ya ndenge na ndenge koto na quartier Congo de commune ya Rwashi depuis 2015 batela bango ba poto koto na basinga me basinga ngo kitati na Selemba ote esuka na kaka likolo wana cabine na bango oyo solution ezalaka te bazaka na courant te bayebi te bakolela na parce insécurité koto yo eza ya koleka trop depuis 2015 tout les cas banaanza kuweka na mangu juu moto inako ba majumo banaanza kulalako shi tunahangaika moto inako tunabapenda juu ya moto sema mambo ya kabine depuis baliengaka 2012 na leo pasho kufaa kintu moto tuko nayo 2 jours inafanya une semaine pasho moto 2 heures ya moto bintu mnyumba bina zanjwa mafrigo njua nini betukangile mambo ya kabine na moto tupate kwa moto tupate kuvivre shipote msalama balienga njuu ya bantu aina njuu bapeleke tu muvide paki vyasema tuanze kuona sasa nani tuanze kuona sasa tatitu mumugini yetu mu quartier tunapanda tunashuka moto haina ko tunatesa moto haina ko besaje na moto jo ile rikuya tangu boza kopesa courant mingi na ba mining boye baka pe population baza na besoin ya lotiliki sia
Avenue Arokaria prolongé et comme vraiment na état moko de la vraiment très avancé population comme kolela bande ya moto baza ko legate na ba wa ba petit na mituka kokoso ya kosakana te. Bien aimé dans le Seigneur diataba. Développement ya mboka eyaka mingi na makambo etali bongo balabala kasi bande ko Avenue Arokaria prolongé bazali na problème makasi ya balabala na bango. On va bien regarder là vraiment très avancé parce que depuis ebeba solution ezalaka kakate balabala ekomi mokie mituka ya minene leka epai bandeko ya petit tapé bazolekisa oya bango mais pona koleka ba condition ali tellement mabe makasi baliaki lisango na sema na fuya balabala yetu Arokaria se isa kwa kiloko shiba motar bena tukonga mubaya tunakufa accident angara kaburi mbunene balabala alikuwa mnesha kufungulika mbona fika kipande wa motoka na fia apite wapetita na fia apite wewe wa moto na wewe na charge ya mingi utapitia wapi unafanya erreur para kukonga uje unaanguka bakuvunjika bena kuvunjika kwanza pale pakiwele kufika aeroport balabala sasa wanafika yote shiba motar hala hii inakufa tunasema kwa autorite betu bandani tu ya kututengenezea kwa balabala hii ndio mpaka banakuya banafilme balabala hii tunateswa angalia mapetita hivi kunetwalabika matripoti kwa mpaka leo petita inalabika leo petita inalabika angalia balabala iko mpaka hivi bitansi ya leta tunalipa chaque jour yote tunapeleka ma rapport yote mishio vile leta tukumbuke kwa hii Arokaria yetu hii asikumbuke kama ni tu ya nini aweza kusenga na bandeko bakina kubuka balabala oyo ezalaka jana eta ya bien Bona kobongisa balabala ya kobongisa nde yangoyo Arokaria prolongé bola kisa musala bo elongo bani na ministère infrastructure poto mona ete Lubumbashi 145 territoires déjà ebanda depuis Kalambais. Si tala ndambo ya basango to bombe na magasin information ya lingala facile yoka lokole merci na ba polier ba FARDC ba JR ba PCR ba commando ba étudiant kasa pa ba moteur to villa Lubumbashi mingi ya arrêt dispensaire ba taxman to villa Lubumbashi bolela RTL jo a chaîne ya Gaya chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de l'air leader les politiciens compétents infatigables na Mokuse PCI merci na réalisation ya Joseph Désiré Mobutu le maréchal Oya Merchou na makiese merci na régie finale oya na maboko ya Yves Mukendi Prince Kilufia na Claude Saini tobozani pété système ya kiese na kiese tozonga juste après Oh, no. What did you? Voilà, tokabwana kaboyete moi l'ICC par rapport et ça la bien. L'ICC lelo était par président Willy Badichinku mokonzi ya Congo Motor FMI. Président Willy Badichinku alobi boye. Soki opesi mbwana yo epai ya ngando keba awa kosenga yo mwana to pe kosenga mwasi na ope alia ilisusu. Pona loto soki awa nous sommes bénis, dites amen.